UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Du nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Une occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Senco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets. Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFOD. IFOD, au service de tous. Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. Je dis bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec $300 seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, laisse tomber. C'est bon. C'est fini. Très bien, merci. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala. Oui, eleki misa ya français na bato ebele, eleki misa ya latin, eleki misa même ya espagnol. Et bandi lelo na tongo, boza ebele to bandi avec un retard de 30 minutes. Oui, effectivement, les embouteillages à Kinshasa, ça n'a pas été facile, même pour que l'invité a comme la biso awa. Mais à ça, l'idée sommier pour na koma, to pesiye, félicitations, pe merci nanzambe, oya pesi li baku po telelo na tongo, to mega koloba. Bozolanda biso, bozali partout bisika bozwami, tozali en direct, ndenge tozo sala programme, bozolanda biso en direct, bozala Beni, bozala Bunia, bozala Butembo, bozala biso na Ruchuru, bozala na Kinshasa, na Bandalungwa, na Selemba, na sima prison centrale à Makala, côté avenue Zuka, Luamba, Luvambanu, côté à Bumbu, Kimayala, Balandu, Topesi Binombote, Batola na biso pe na Bandalungwa wana, même na Bandal Sinkin, Bisengo,
na pesi bino mbote bato ngiringiri lokolenge bosenge nzombo bola famo koto makanza ya ngambi ngende nyangara bambili bundo movenda ti bakola batende na pesi bino mbote nyonso bonane na bino nazoliki ete tokolekisa bangonga malamo lelo. Alors na pesa maebisi ya tongo ya mbwete tobanda kokanisa na bino nini tokoloba lelo fongola lisolo ya bosolo kokaba lisolo ndeza obligation yebisa moto aza pembeni sango abandi déjà bino batoza na Facebook bo partager lien pour permettre à tout le monde de suivre Ekozala Malamu. Alors je vais prendre d'abord les informations du jour avant Tokuba. Diplomatie. Le président Tshisekedi nomme Marie-Hélène Matei Bou ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès des États-Unis d'Amérique. Luala ba une dizaine de présumés criminels aux arrêts à Kolwezi. Seni Marie-Josée Kapinga Bondo, nommée secrétaire exécutive nationale adjointe, a indiqué le communiqué. Seni, le prophète Dodo Kamba dément un prétendu conflit entre les bureaux Kadima et les chefs des confessions religieuses, membres de la CIME. Afrique. Félix Tshisekedi déjà à Lilongwe au Malawi pour le 42e sommet de la SADC. Denis Mukwege devient le premier Africain membre honoris causa de l'Académie de médecine de France. État de siège, les FARDC ont bombardé ce mardi 11 janvier 2022 deux bastions des ADF à Beni au nord Kivu. Politique, Martin Fayoulou regagne Kinshasa ce mercredi et annonce la tenue de manifestations dans toutes les provinces. José Mpanda Mbujimai, nous qui sommes autour du président sommes pour la plupart des voleurs. Alerte de l'OVG sur Niragongo, avant-dernière information, une mission gouvernementale déjà sur place à Goma. Patrick Mouyaya dit n'avoir pas peur de l'adhésion des Bochab et Lumanu à l'union sacrée. Très bien, tozali en direct, Bozolanda Biso, TV za radio te tongo yango yebandi, bongisa TV no nanda kuso zaki ya kotengama, po otala sango malamu loba sango yo Bozolanda Biso na téléphone, kabola sango na oya zalite, mitala ba télévision nyonso na kati la kisana, nina mona na oya likolo boti yango Pelexa. Ça la biso bien. Alors, avec Pascal Mukuna, notre invité ce matin, Tomonani na papa te Mikolo Ebele, Tomoni papa yeyo, papa Zongi, bonne année. Mbote avec Pascal Mukuna. Mbote sango. Na kansa so mutabenga kayo chikuchi Mukuna mwana chipu ya wakazadi. Zalaka na Congo Web émission moko to sa. Wabiote uzaka mwana Mukuna chipu ya wakazadi. Na sekake émission na uti olanda onga monga labi. Mukolo kombo nde ayebi kombo atata na ye. Bien on ba mela. Wabiote Mukuna chipu ya wakazadi. Finalement olimbisa batu nyonso balobaka lokuta pona yo papa. Tokosala boyi tolimbisa batu nyonso. Olimbisa kaka. Kasi bonne année. Merci. Boni ba fete leki malamu. Nangulu na Nzambe. Nangulu na Nzambe, Libota, Losambo, nyonso leki quand même malamu. Nzamba songi quand même. Très bien. Boni ram, yo bazoka tauti lelo. Bon, ngai na kipaka ngo pensete. Yo za tellement ba crédit belé qui parate. Peut-être ça. Ozo qui peut te poebi bato bazozo moi possibilité o bazana moi crédit ba yo kaka passe ya ram te par rapport ya babola. To bato bazo kandambu. Yango yebi yo komba ya ram te ne veille patriotique bolobela yango te parce que papa eza na problème moko oyo quand même il faut batwayer. Bamboka nyonso amine za ko se développer na ba taxe. Mais aoli kamba taxe l'État yemoko a vulgarisé yango te. C'est pour ce raison que les besoins mais kaka ne loko boye réaction eza na kati ya bato. Mais ce qui li kambo ezali bien expliqué. N'avance que biloko na kozela te. Bino bozo bande loko. O bo expliquer bato ata iloko moko te ba ibi rien. Taxe foncière. Mais les risques bozo bande taxe foncière. Muto soto nini taxe foncière ya ndako yanga ya pas comment na machete ko bima. Il faut d'abord commencer une explication. Les Cambouisa boy. Balakate bo muto monika pa.
Précieux, olukelanga na image ya descente na nga na Bandalungu à côté église à papa. Na fulu wana ya monene weza na yango wana. Papa ko expliquer biso. Soko zi reportage wana obi Singapour na ngaki papa na ngina bongisa pina reportage wana. Papa ye moko ebisanga fulu wana. Soki ezali ya milimo mabe, soki eza des autres nini wana to sala papa. Lukelanga ka reportage dès que c'est prêt tu me fais signe. Alors to bandaliso na bisonga na sepeli mibu molamu pona yo pona 2022 mikola date anniversaire non de bato ba baraté ezaka na janvier na mars ezaka na juin. Na juin. Pour bosolo elingi na juin wana to sala yo moi fête moko en direct. Ah wana vous allez bien. To sala yo so nzamba bateli biso to zala makasi tango mosusu to kwa kosala ngwawa. Vous avez besoin de banda ko honorer moi bato na biso mike tant que toko bandango na yo ba miso spé to landango si mal kambozate. Alors les loyo to ko ba moi makambo ebele soki ozalaki président de la République ya Congo parce que nzamenda e bara lobby to ko la mukape lobby lokolo boyaka politique na mikolo ele kaka ba seri ba ejibana ba o nani kiziami na babandaka politique na 2006 yo temelaka ngoma makasi. Mais l'homme est appelé à évoluer. Il peut y avoir politique. On est dans la problème. Mais ce qui est là, il commis président de la République. Avec Pascal Moukouna est élu président de la République. Na okende biloko ka mi balé. Il y a liboso. Nini okoki kosala pour la bonne marche à l'église de réveil. Parce que ça église ils ont un problème ebele. Ils ont ba église oyo ndenge tozolo ba batebele ba reprochaka biso ba désordre tozanango contrairement na bamboka mususu. So que par exemple na Uganda to bamboka mususu ba église eza ndenge ya biso zakate. Mais biso ko ya église moko kuti 60 églises kaka na avenue moko. Ça la biso passe. Pe ba désordre eza makasi na secteur ya église. Nini yo koki ko sala c'est vrai que les lozali moko ya batata mais soko komi président ba décision nini ko kozwa na place wana. Yami balé. Po batu ba lia na mboko yu. Ceux qui ont président de la République, koloba makamunyo sote, nini okugaki kosala ta moko to mibale pour réellement biloko akolia ezala, batu batonda baloba ke tozana président na biso malamu avec Pascal Moukouna. Merci na mutuna. Nazo bande l'église. Ce qui nazala qui président de la République église. Église na balabala moko ou sote na bon quartier et belé et j'ai l'accomplissement il y a le ban ensemble la temps wa souk plusieurs viendront sur mon nom on attend ndengini muto combattre yango zate puisque c'est l'accomplissement il y a prophétie problème c'est comment encadrer comment que c'est là que makambo est bien canalisé église réveil ezala na mutute en tête à créer bon l'église nyos eza soumis à lui. Nous avons cet exemple. Bakimangiste bazali na mutu moko azana nkamba ata bakimangiste baza wapi bazo toseye. Il y a une autorité morale. ACK Assemblée chrétienne de Kinshasa. Ils ont un représentant moko mone parce que l'évêque Moukouna. Et si quand nous sommes ces cas ils bazo toseye. Alors église de réveil passe na yango ezali ya esala teke mutu moko abima asala église de réveil. Église de réveil euti oyo na kwena ye oyo na kwena ye oyo na kwena ye mais par souci ya l'état ya lokolo bozali na likanisi moko musala bosangana bozana mukanda moko esala ke sikoyo eloko wana esangisa biso pour le moment même na ba Nigeria bazalaki pe lokola biso mais bango na souci ozana yango wana basala batombolo nanu d'abord ba papa c'est pour cela en Nigeria ce qu'on sakani na papa mulim on te suspend na place ozali nde problème ezali awa ba papa wana bazali bien identifié batika lokola ba monument nde loko fe salama ya liloba na bango
soki babimisi yango motu titi na sa zotosa nde eloko il faut awa tosala. Dernièrement tozalaki na masolo oyo ezoloba oyo Albert Kankens, Soni et Kafuta, tozalaki na Léopold Mutombo na évêque Pascal Mukuna. Tosololaki mingi sur ça. Pour mon cas que bato mesa na moi désordre wana. Soko bango bazolakisa nini? Bango baza ba père. Bato basangani wana mutu moko akoloba teka yaki avant bango. Non? Alors, tout ce qui est dans le sango. Donc, 4 personnes, bazaka tena ko travailler ce qui to silisi na ko bisoka ke yaka ozo makambo to salia bato bayebe to salini. En fait, bolingo sauver l'église des réveils. Exactement. Bobi misabison na moi ba désordre aux amis. To kokuta na pena chef de l'état. Pona kuteli seke na secteur ya biso. Pona ko sauver yango tala makanisi za nango yango. Et vous avez désordre te to eko comme commission mosusu te libanda ya oyo ba Dodo Kamba baza nango. Non. Et vous avez tumbate. C'est-à-dire que Dodo Kamba o Dodo Kamba za mwana ipa na bino. Exactement, c'est on le dit que moko ta ko contester. Ce qui Dodo Kamba zali, ba papa bazali. Donc azali ko représenter l'église réveil lokola ndenge balobaka administration. Mais côté spirituel, ce qu'on commune à Iran, président de la République azali, papa bato saka chef spirituel, qu'on est quand même président de la République. Ce cas le bili le même président de la République place azali. Parce que président pas un chef spirituel. Afukami. Donc, bilo quand il faut to ko tsango awa. Congolais azali dans sens te ya lokola nzamba tomoni ndeko tout soutenir était il faut y fouiller. Donc, à vous accueillir, il y a le fand. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des désordres dans l'église des réveils par rapport à la pratique, par rapport à été il y a batou, batumso bazapé formé te, bazoya, ils disent n'importe quoi, les kambwa dimo et mutuna mutaote à mon andenge naye, makamba miracle kolobaku tuté. Donc, désordre, vous allez très sérieux. Et puis, vous avez la banganga mususu, vous avez la misala, on a comme église de réveil, mais vous avez banganga, vous avez belé. Sango ezali. Ndeti no moni to zeli ko réfléchir wana. Ya mutu moko azoi maboye moko. Boko mona tie église na yeboye. Mais pratique sana yango, vous allez anti-biblique. Mais loko le siko ezali ya que et loko na ngai. Donc on dirait mutu moko tuna yete. Loko lo yeko chango na kombo église de réveil. Ba papa ya réveil pe bazali. Ba koza na iloba yano l'état le ko biso to moni mutu azo kate yo l'état si biso le kambo bakangi. Donc d'un niveau toujours linga to. Donc beaucoup matina mesure ya ko sanctionner ba ko kanga pe église a moto so conformer na mikandate même na ni doctrine te so que ça normal te et que ba dérapage ezé belé beaucoup qui peut ko déférer devant la justice kangi pe église. Tala par exemple les animages moko ezoleka pasteur moko zo sokola ba maman. Ezoleka na mboka moko boy. Eza na Congo te. Bon, ce qui par exemple c'est la kia. Personne ne faut pas nous cailler. Ozo sokola ba maman na ndenge ni l'exhibition version. Et pas tout c'est bon. Le col oyo zo sokola ba maman biso to nous anganga. Ozo zoa stati anganga et non pas pasteur. Et si donc les combats passés les attaques que nous ko mikande le kola nganga. Il faut tout comme peine à niveau wana. Alors le problème c'est il y a au comment nganga l'état peut se mikanda. Représentant légal. L'état peut aider binoté. L'état a favorisé ba vente. Exactement. Donc après se mikanda le représentant légal. Alors bisoto lingi avant l'état peut se mutumikanda atuna nano ba obazali le ça y autorisation. Voilà. L'état qui a approuvé. Voilà mutuana totali azali pesa mutu nzambe beaucoup pese mikanda. L'état collaboré
na corporation nde loko tuzaka tina kubongisa. C'est pour cela que nous avons ce qui tout ici, tout comme le numéro 1, tout est lié, tout est ce qu'on a ministre de la justice, et c'est applicable. Papa, au commun des ordres est si. Très bien. On est fatigué du désordre qui se passe dans des églises aujourd'hui. On ne refuse pas Jésus à l'Obagi. Allez partout, faites de tous ces gens-là mes disciples. Mais le lingue magamboza au salama, nuisance sonore, makelele, église pesa la norme était, mapangwa batuka, mutwakati wabandi église nakati. Il y a un désordre sérieux. Pasteur Yemoko Azako sala buzo banakati église, ozala likanisimo kote. Mais nyon soa les amalamu, te fo makambo ko makamem na moi molongo. Moi molongo. Image etambola qui est pasteur azo sokola bana basi. Nous tous on a vu ça, heureusement que Zaki a wate image on a. Mais awana Kinshasa ba comment déjà ko sokola pe batu. Nous avons des informations au niveau de la police, il y a des personnes qui ont été même arrêtées. La période moi la 2014-2015, la période où je couvrais beaucoup de choses au niveau de la police. Mutu penza sokola mama. Donc bazagi na système au koti oye au futi consultation à prophète. Okuta bafuta la consultation futi ba consultation à prophète basaleli au carnet à consultation nde sikoyo ale bakamati balobi bon lobi ndo okuta na dadi sikoyo so koyo okuta na prophète mais prophète azo suka place mo alobi okuta na nzambe azana kati donc prophète asuki consultation moni prophète a travaillé au moral mais akotindo okuta na nzambe nde azana kati mais nzambe bakuta na bilambate ozo okuta na nzambe pamba pona lola tokolata roba pembe bakolongulu azokotsa yo siko kuda siko kuna na nzambe siko nzambe ameli biloko na nzoto nzamba azozelo na kati nde nzamba travailler abimi yake kaka bongo nde mwana mwasi moko yake okoma siko na likanisa mundelo wana babengi ye po ya eloko wana premier jour aboyaki nde ayeko signaler na police deuxième fois la police andimi bakei batikali libanda bakalikileka ba air bakoti na kati bakanga prophète azana bilamba te azaka na bobiso bakangi pe nzambe na kati nzambe azozela mwana na ye bon il faut bosala yango coup de chapeau félicitations la bino batata botumeka kotiana na ordre la biloko wana désolé ezala makambo ba dim makambo ba église soki bosungi biso te kozala malamu te soki okomaki président de la République motuna mibale ezalaki nzala eza na mboka touti yango depuis kala apport na bino église eza important pe na développement ya mboka soki bozwaki libako ko diriger mboka oyo pona kolia ya bato ozaki na likanisi boko pesa pona osunga mboka oyo oui sango même président Félix il faut fongola misu sur bato au bazeli tout autour naye parce que le président c'est la gagnante. Le président peut avoir les idées, gouverneur a exécuté yango, ministre, conseiller, moututel. C'est pour ça que je suis comme source même dans l'état. Les gens qui président, moutungo kwa za ko émerger na milieu naye, kulandisa isale naye. Tout ça n'a pas partout sango. Tout ça dans l'océan. Pas bateau de pêche kaka. Bakwe ko larkango partout. Sango to ko somba mpio dite. Soko zukaka katanga, supas katanga. Ezana bambisi ya kolobate. C'est connu. Makabo tozo benga nini ambassade te bitoyi ezali mingi ezali Lubumbashi moto aza ko nini katanga moto aza ko fournir mais ce qui batie ba bateau de pêche et ko sopana partout Kabila le père ayena idée ya Kanyama Kasese mais Kanyama Kasese c'est sa place moko. Mais ce Kanyama Kasese c'est cause na ba province à 3-4. Biso to kolukani nozo be très bien na tangu ya Équateur. Bomba zale ko fournir l'osso na ville province à Kinshasa yo ya kusakana te.
même les bateaux va critiquer comme Mobutu wana ngani bisaka ba mboka munoko loso ezala ke le côté puisque Bumba azali ko sopa loso ao biloko akosala yangwana lero toza ko se plaindre na bokanga loso soki bokanga loso bato bakendeki nango na esprit ya bien. Je ne pense pas que Kinshasa ekoki kozanga masango na nini likambo yango wana papa kolona na pêche naza koyebisa yo ke biloko wana bato bakolia batondi Kabila le père oyo azalaki moto azalaki na makanisi ya mutune na yo bato bazala bien atiaki bapoint ya bakantine populaire ebande kozwa bakwe nyonso soki tato wana akufaka te azalaki na makanisi ya bato balia batonda oregretaka liwa ya musée musée toregrete tolelaki ye te yo somona président baleli ye ndenge balelaki ye un président kufa na ye tokocelebre yango kala mingi te dimanche na lundi baza ye na Lumumba ozoyoka pasi souvenir nini oza nango ya musée ya makasi à part mpona bakantine populaire oza na eloko mosusu ezomato na motu alinga mboka papa lokola mwana na ye alinga mboka lokola Kabila no lokola mwana ya boti Kabila wapi Kabila oyo alinga Kinshasa alinga Congo koko oyo alinga Congo ata muke te Kabila oyo alinga Congo te ata na kote montrer makambo ya sika ebele tokokoma alors c'est à dire que Kabila wana alingaki Congo nde eloko babomelaki ye mpona amour ya Congo nebisako un jour mondele moko anyata zone minière te avec ce papa là tu vas faire quoi là-bas la zone minière c'est quoi ça cette histoire mais là la zone minière comment qui bilanga batu donc alingaki mboka ne touchez pas. Donc, Nkita ya Congo. Ne jamais trahir le Congo. Voilà. Nkita Congo ko simbate. Tala ke ba Rwandais ba ide ye. Ayeti a komi aw. Papa tena yebise que futa bato ba kende. Ba ko zala nzube awa. Papa tena ke relégation. Mais l'air siko ya bongisina papa tena zongiao. Esprit na ya non bato na moni babandi ko zonde ya awa ezokeni c'est comme de ya basanza alobi jamais oya zalaki général alongoli achemo na mboka oya zalaki de guerre ya mibale oya kia donc azalaki na bolingo mboka milere ya pays besoin de biso bato nyonso wana autant musée akei bato nyonso musée abenganaka bazongisi bango bazongi partout des hôtels c'est différence très bien un jour nebisaki wao na chomo mungu na munoko zongisanga biloko na ngana lingaka yango batongi kingaka te batongeli musée eloko nini na souvenir basaleli ye mozole basaleli ye ndaku musée azana bana te ndaku ya que résidence ya musée yango balide marbre eza bango ezaka bango ndaku nini po yeba que il y a des choses sango c'est homme qui était m'envoie azana matière belé ndenge ozabo matière asika ezali ya sango matière ndaku yango ezalaka wapi kingaka te sana 80 km c'est combien mais siko ya musée oya yaki na bango soi-disant papa yaki eza wapi donc tata wana personnam soki ezalaki bato bakolamuka bazongisi bango lisusu tokopesa bamédaille ebele tolobi kende kopema na kimia oza na esula lumumba après kokende ya musée Kabila le fils na Félix Tshisekedi nani akitani na musée na komba Félix Félix akoka na musée ndenge ni aloke musée azaki na mwana na ye est-ce que Félix na Kabila na bango mibale ozokanisa Félix akolinga musée koleka Kabila le fils Kabila nda kolinga makasi po aza tata na ye non Kabila Joseph aseleli ya musée ata moko te
okomisa kezani kanyama kasese abomi yango Félix Aye a réhabilité kanyama kasese nani aza na pensée ya musée na pesika mokwana Moussa bengani tous les étrangers obezaki en tête y'armée Kabila Joseph aya zongisi bango nyonso asali nini ya musée. Mais Félix Aye a coopéré na ba Rwandais na ba Ougandais au Kabila salaki te. Coopérer c'est quoi? Mboka nyonso ezalaka na relation ya bon voisinage. Bato ba confondre makambo te. Il faut Félix Aye a déclenché troisième guerre. Na bato. Non, ça c'est ezali ko sélecter ya mabe. Félix Faluka relation ya bon voisinage na bato. Mais ningo le bete que ya ko zobilo ko na biso. Bato problème ezali ya que président Félix azana ba communicateur te kuna la présidence bazate baza ko rendre ye bon service te na bato bazali censé ko sala yango puisque makambo zo salma na est soki ezali ka ta mende ozo regretter mende ngana regrette na lo bakango toujours batika biloko yake mende azaki na Kabila nani atabe na Kabila te. Chemin de qui convient. Mais tu as monté la place. Politique, ça peut s'adapter dans le moment. Mais dans Salaki, les lois concernent encore plus mieux. Moindre mouvement, va trouver l'information. Moindre mouvement, va trouver l'information. Dans l'Est, explose la monnaie, mais va trouver bien. C'est ça le problème. C'est le problème, papa. Yango banana ba yembaki Etienne depuis Okenda, Félix Tshisekedi a comment la problème communication. Ah. Banana ba yembaki yango. Très bien. Tozo zonga. Botala na no fulu ya Bandalungwa. Soki fulu ezalaki pembeni ya église ya Liloba. Ta mususu bandimisio ya longola yango, mais pembeni ya seka fulu ezaka tilelo. Papa yo yebisaki nga ke bandale komi malamu, ngobila zo otia ba minda. Et que ma camonio soit zali, ndeo websaki nga na mission moto zali na bo sanitaire. Sikoyo bandal, toza na école ango, église aseka eza pembeni, bureau a DGRK ezali, église mususu pe eza wana pembeni, hôpital ezali, boulangerie eza na ngambo, commune ezali, fulu e matiti likolo. Bino nyonso bozo lekala ba jeep bozo mona. Nalataki veste na nko pona kolakisa bino ke ndenge to vivre biso ba kinois to ba congolais. Olati bilamba kitoko me ovandi na place à salité neti nanga na lata ki veste même ko kena fulu wala total kini bopeto tango baye ko bota kini bopeto bimaki na maternité Bandalungwa te babengi gouverneur a invité chef de l'état président assemblée provinciale Godem Poy batu bavandi ebere na Bandalungwa président ya lobi kini bopeto kisasa engenga kini label maternité nango Bandalungwa siko total ndenge maternité ezali en image on se retrouve après. Ces images ne sont pas trompeuses. Nous sommes bel et bien dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans la commune de Bandalungwa. Bandal s'est Paris, dit-on, et aujourd'hui comparable à un banlieue qu'on ne peut s'imaginer. Les habitants de cette municipalité s'interrogent si l'opération Kinbopeto est un simple slogan ou une réalité. Allez en croire, depuis l'époque de l'ancien gouverneur André Kimbuta, jusqu'à ce jour où Jantiningo Bila gère la capitale de la RDC, ils ne vivent plus dans un environnement sain. Dans sa logique d'investigation, le patron du groupe de presse Bosolo, le journaliste Israël Mutombo, est descendu sur place, accompagné de l'honorable Ados Ndombassi, l'un des élus de la FUNA, pour le mettre devant un fait accompli. Des immondices ça et là, des odeurs nauséabondes, et les habitants ne savent plus à quel saint c'est voué. Gouverneur Aleka, il y a 2 dimanches. Il ne s'est même pas arrêté. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Oyo. Alansa qui Kini Bopeto, na président de la République, na commune, il y a Bandal. Est-ce que Oyo est Bopeto? Batuba côté Kao. Est-ce Bopeto? Bureau à l'état yango du colo DGRK. Bomoni yango DGRK yango ya Bandal. Oyo est Bopeto. Batu nyonso baza awa. Soki mbule betima ekote la kapsoti na kati ya mapango mai ya poubelle. Avançant vers l'école Ango, ici une catastrophe à haut niveau est visible.
Certaines personnes penseraient à une décoration de Noël. Non, ce sont les poubelles qui entourent cette institution éducationnelle où les enfants ne viennent non seulement acquérir l'intelligence, mais aussi les différentes maladies. Cette situation macabre n'a pas laissé indifférente l'une des enseignantes de cette école qui a exprimé son ras-le-bol. Poubelle devant l'école. Poubelle les a déjà esprit à ma baie et à Koufa. Boteli bato esprit ma baie devant l'école. Eza malamutin. Bala bazotanga bien te mémoire à bana et commis troublé na makambo belé la kati. Là vraiment nous sommes marre. Le grand souhait des Kinois était de voir Ngobila agir plus que Kimbuta. La question est de savoir si on est dans la logique de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. À chacun d'y répondre. Très bien. Allez, papa. Ceux qui ezaki pembe na liloba, nde basali musala wana, meza musala ya ville. Même ceux qui aseka linga sala ngozaka pona bonne foi, meza musala ya ville. Dans la ville où ndenge batiki salité na bandalungwa wana eza échantillon, bipai na bipai. Kinshasa yo souffrir na problème wana. Lecture na wezani. Lecture na ngeza boye. Poubelle wana mutu atiki yango ezali gouverneur Kimbuta. Même l'air bayaki na poubelle oyo na tunaka. Est-ce que poubelle ezali ko mériter ko na place oyo? Place wana ezalaki place bana mike bazali ko sekana ba vélo. Gouverneur Kimbuta ye a tué poubelle place wana. Poubelle ezalaki na Kasavu. Mais la minute to zolo banayo poubelle wana eza bongo pamba te. Komi na Kasavu. Ngiri. Bumbu. Chana bandalungu. Donc eza lokola na Selembao. Biloko wana ezouta na ba commune nyonso wana ezo ya place wana. Nakutani na bato apuso bazoya kobwaka. Balobi ba bafutaka 3000 francs pour babwaka. Ne so comme papa. Déjà kazoka 3000 francs na puso. Liboso ezaki na full moko ezaki na sayo. Ba bomyango. Siko full etikali kaka ya banderungu. Hier nazalaki na batu ebele ba yelinga likolo full wana. Dans le bas qui n'a que gouverneur. Ba camion ezeli kolongo le foulouane chaque nuit. Ma camion le bas qui ezeli te que na côté le gouverneur que ma cambrisa bon côté. Non. Mon colonio son zamba sala bazolongo le foulou. Papa ba kolongo le foulou vers 21h et tikali nye. L'herbe so comme 8h, 9h du matin, au col de balongo la keno ko place oté. Faut le tondi. Et tondi. Donc ezali musala ezali ko sala mais chaque jour, ce que ezali commune à Bandal, biloko ko sala bonté. Mais ça ba commune nyonso. Idée zanini. Ba chaka fulu na katikati ya somoni mama na zo école yango. Ya bana. Hôpital moko zaboy. Église moko zawana. Boulangerie zanangam. Donc, fou le cause la wana te. Ce n'est pas gouverneur Gentili mutache fou wana, non. À côté ango. Wana zo côté la Gentili. Non. Kimbuta, tika la peso belema. Kimbuta, gouverneur yakala. Basalaka eloko wana na Union européenne. Ouais. Union européenne asalaka ngo lokola ba centre ba transit ya ba déchets. Donc so biloko euti place mososo e koye ko pema wana na quelques minutes ba longoli yango bake ko tika ngo na ba centre ba recyclage. Union européenne tango azalaki banda ko gérer yango makelele ya lagate nyoso yaki normal. Après Union européenne contre Sili ya Kimbuta ndatikali. Kimbuta tikali à l'accès incompétence atika ko gérer te fouloyer. Et Mathieu nengo zolo batango Kimbuta ki atika ki foul. Mais Gentili bango ba ye na gouvernement ya ko silisa mabe o ezalaki liboso. Ce qui foule les attils le 3 ans après, c'est que Gentili a échoué à koyiko bongsa foulu te. Non, les kamonanga zanini. Foulu ba zolo chaque jour. Et zo yape chaque jour. Puisque ça a commune mon côté. Est-ce que ba koyiko cha place wana ba commune mitan et il y a côté que foule na bandalo? Non.
nde idée omoni na lingi na loba idée eza nini eza boye tozalaki na baplace lokola na pépinière wana il préfère kotia bandako kotia babiloko mosusu na bango fulu bazoprévoir eloko te place batia cité oasis cimetière ya Kasavubu place wana soki l'état azalaki nde place fulu elingaki ezala ya ndenge batie ba 5 communes soki 5 communes wana na place ya cimetière bazoya kozwa bakamini ozoya kozwa mais oyo akotia na kati ya bato non ya kati ya bato na banzeko donc il faut badélocaliser yango batia yango kote mosusu soki bakobandi kobunda nango ndenge bazobunda wana mais na place oyo ekoki kozala danger pour la santé ya bato te. Très bien. Alors on va évoluer. Mboko yo na ebité ba décision ezaka lwa ba slogan tokosala. Bato bazaka la ba promesse tokosala. Na lingi na sala tokosala. Okosala quand. Bazo mobeko na mboka oyo garantie locative ezaka 3 mois te. Likolo te pona bandako ya bato bazo vana 3 mois. Maison commerciale 6 mois. Oyo ezaya ba société ya minene nde 12 mois. Mais ti lelo na kisasa bato bazo futa kaka garantie ya 12 mois, 10 mois, 20 mois. Pe l'état a informé. Asala pe loko te l'état ya mbwa ya kopal. Motema mabe ya ndoke banki saka mwana popi te l'état azo chaka abo mwana popi pe azotala ye. Pe loko zo changer nango te. Bazwaki décision na balabala ba garage ekoko zala te ba garage pirate. Ba garage za na kati ya mapango bato balongola mituka. Kaka période moko l'état kanga ye simba longola garage soka bazuka mikwe esil batike nango États-Unis ndambo esil. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Les gens ont compris ça. Même dans ba vignette c'est comme ça. Bobandi opération et prix boyoko tika na bino. Bobengani ba mama na balabala bozoteka na balabala marché pirate et puis ezongi nango. Nuisance sonore et puis ezongi nango. Finalement vous avez des décisions à courte durée. Et les gens makala tango amuke ba décision e umela raté mon pépé au bala babenga ma papa. On va prendre 2 éléments. To rezo élément ya constat ya garage na pirate. Mais na lingi peto landa na yo makambo Félix Tshisekedi na tourner na ye. Tango auti na Chikapa, auti na Sankuru, akei na Mbujimai, akei na Kananga. Président Tamboli mingi. To lobela na no tourner wana. Mais la meilleure phrase ya président o Tamboli mingi ezali mboka o ese kufa. Et là, quand il y a des mboko ici ekufa. Batolobi, batobele bazo tuna ngai mais soki mboko ekufa 57 millions. Il y a makambo ya 100 jours na mboko ekufa ibibaki ndenge nini? Mboka oyo ekufa ndenge nini ba millions kaka nde bungaka. Mboka oyo ekufa ndenge nini bato bazo tonga ba immeuble. Ndenge nini ba politiciens belé bazo lata ba croiser bazo zwa mituka na mboko ekufa. Problème ezate président Mutalobaki tolandango tolanda pe constat tozonga bino bozolanda biso pe na Facebook la seule question mboka oyo ekufa déjà kala to ekufi lelo répondez je vais lire des messages boko komelanga na WhatsApp par ce numéro est affiché au bas de votre poste de télévision bien boko kota pena Facebook ou bien na YouTube comment réagir mbango nazwata 20 personnes on va les lire. Alors, avec, on suit en image, Tozonga, pour total asiko, qu'est-ce qui s'est passé? Chef de l'État, le bagina constat garage comme ça, on peut savoir quand mais pour la foule, il y a Bandalungwa. Saleté, za malamute pour Nabiso. Centre à recyclage, on va salaka côté Anselekuna, na ba côté après aéroport. Apparemment, ils ont ça la lissoute. So, ils ont ça la tina lango, ils ont ébarate. Saleté, na kati ya ville, les amakasi. Tozala banzelate, na mikili ya poto, to na bamboka, muso atan Afrique du Sud, so, ils ont foutu mbongo ya ndaku. Ezalaka na mbongo ya kurana ya mai na mbongo ya poubelle bayaka kozwa biloko na ba poubelle sachet bazokanga bazokena pe population yebi biloko ya mai biloko akokauka ndenge bakabolango na ba sachet poubelle mais bokoki kozwa bandale to ezali centre pe na esika wana bokoki kotia poubelle ata bo expliquer biso lelo ti lobi centre à transit et kokota biso te esengeli bolongo la poubelle place wana trouver une autre politique pour résoudre la question. Mais place wana, on ne peut pas mettre ça là-bas. Une poubelle au cœur, il y a Bandalungwa, na commune. C'est grave. Et puis en face, nous avons une école. Je ne sais pas. Allez en image, on se retrouve après. Malheureusement,
nangonga mingi te malheureusement bolimbisa ngai mais ezali mbala ya suka te tomonani nauti koyebisa bino awa tozali kolancer année oyo na année prochaine programme ya développement ya 145 territoires ekomema biso ti na kotombola Congo na biso oyo ba problème nyonso nayoki ya bamama surtout oyo esalinga pasi ezali likambo oyo etali basalaire ya bamibali na bango mama nayebi likambo wana nayebi que 160 000 ezali mbongo oyo esengeli kofuta nango moto na Congo te fonctionnaire akoka koleisa famille na ye mais boyeba ke situation wana ezalaki oyo toyaki kokuta banda toya tobandi mosala ya kokanga kozipa bisika nyonso mbongo ya Congo pe ya bakongole ezalaki kobima mbongo wana oyo ezalaki kosala ke bato bafutaka bango mbongo moke lelo tobandi komatisa ba recette ya mboka na biso. Ça veut dire que mikolo mizali koya kuna bokoyoka que conséquence nango ekozala sur les salaires ya ba fonctionnaires ya mboka na biso. Donc bozala na patience. Toye pona kosalela Congo pe ba congolais. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa. Toye nde kotombola yango kozongisa yango nesika esengeli ezala. Bosala ngai confiance na kozonga lisusu awa. Tango misala ya 145 territoires ekobanda pona ya kotala pe ba avancement ya misala wana awa na mboka na biso ya Loja. Pona lelo na suki wana tokei kotala sikoyo bandeko ya Chumbe tokolala na Chumbe lobi nakende ko installer bakonzi oyo ya Lumumba ville boyokaki ke tosali Lumumba ville pona ko honorer héros national oyo ya mboka na biso Patrice Emery Lumumba lobi na kokende ko installer bakonzi ya commune ya Lumumba ya ville ya pardon ya ville ya Lumumba ville ya Lumumba en fait nake ko installer bango bongo tozonga Kinshasa. Ce lundi 10 janvier, le patron du tourisme congolais, le ministre Modero Simba, a visité l'inspection générale de finances. L'hôte de marque de l'IGF est venu demander à ce service d'accompagner les fonds de promotion du tourisme, établissements publics placés sous sa tutelle. En effet, les fonds de promotion du tourisme rencontrent des sérieuses difficultés pour recouvrir la redevance touristique que doivent payer certains opérateurs miniers. Le concours de l'IGF est donc requis. Au niveau du secteur touristique, effectivement, il y a une grande mafia au niveau du secteur du catering, dans le pétrole et dans le mine. Le FPT, qu'on appelle Fonds pour la promotion du tourisme, est retenu sur chaque plat et chaque chambre d'hôtel louée. Nous avons fait une enquête au niveau du Katanga. Il y a plus de 6 800 000 dollars du tourisme retenu par des sous-traitants dans le secteur de catering, dans la restauration, dans l'industrie minière. Et ils font fi en pensant que l'argent de l'État, c'est seulement payer les impôts, alors que le FPT, c'est une enveloppe qui est prévue pour faire la promotion du tourisme. Mon secteur en souffre et nous avons décidé pour 2022 d'être accompagnés et encadrés par les experts qui sont les inspecteurs des finances. L'IGF a promis à son hôte d'accomplir avec efficacité cette mission, à l'instar de ce qu'elle a fait à d'autres établissements publics. Très bien.
Alors, Tozali en direct sur Facebook, sur YouTube, j'ai le téléphone avec moi. Téléphone, en Espagne, à Barcelone, téléphone en Izakak. Comment message pour Nayo, Mboka ou Kufa Kala, to Ekufi Lelo. Ce que Kufa Kala, expliquez ngai atana 2 lignes, et Kufa Kala ndenge nini. Ce que peut Kufa Lelo Loba, zala libre. Bamsou boko pour na choix. Oko comme na WhatsApp, message Nayo. Tuko boko koma mbala moko na Facebook, je vais lire. Bato bazola na Facebook, na lingi ba commentaire na bino, bo pe sa vie, na lingi bo participer, parce que l'émission est à bino, vous devez participer à cette audience populaire. Ce qui fait la force de l'émission, c'est la participation na bino. Bo partager également lien pour permettre à tout le monde de comprendre. Il faut aussi lire ça ba débat ou ceux qui mboka ngwe kufa kufaki ndenge nini. Les gens qui sont venus, ils sont venus pour pérenniser kokufa ou bien ba yepo ba kata mo sisa ya kokufisa. Il suffit qu'on le batte, mais nous devons vivre. Nous devons vivre certaines choses. Donc, vous avez un téléphone, comment message. Je vais lire vos messages tout à l'heure. Merci la bateau bazo koma. Même na WhatsApp, même na Facebook. Je vous attends en direct. Partout place, vous avez la Lubumbashi, na Kalemi. Vous avez la biso na, comment on appelle encore, na Kwilu, na Idiofa. Vous avez en direct, beaucoup comme la biso. Bateau baza Liban na Mboka, en Afrique du Sud, partout. Même na Malawi, na Mozambique. Alors, avec Pascal Mokuna, Congo et Sekoufa Nango, Kala, en croire président de la République. Baeko Ibate, Hollandi discours. Discours en sali polémique. Na voyage à chef de l'État, bilo komi balé. Il y a les bossos ali macha moumen. Tango komi na kabe ya kamwanga lobi na ye, na mbujimai na kabe ya kamwa un peu partout mais na kasa lobi o penza bande konanga ya makila. D'abord benango macha moumen. Tango komi na lodge pe alobaki pe yango. Que bino pe boza bande konanga ya makila. Bato ebele balobi président zo me tribalisme. Akoko loba macha moumen te. Mais ya mibale likambo ya mboka ese kufa. Na tikeli ngonga. Soki mboka ekufa kala démontrer ngai, soki mboka ekufi lelo démontrer ngai. Sango merci la mituna na yo. Nazo bande na macha moumen. Macha moumen. Mais il faut montrer ben macha moumen c'est quoi? Avant il y a condamné. Akokai kolobanini ce que zawana te. Président de la République aye président a sali 2 ans à l'équipe n'espace que ça a été. C'est ça tribaliste. L'ébité. Makamusu, ce qui monte à Zoloba, mais attends la à gauche, attends la droite. À quel est-ce combien de fois? À Tambouli, province, combien de fois? Même na Katanguna, à Sakenda. Ces gens se plaignaient. Bamusuba comment il koloba mabe ko zona kanda contre lui. Nena yebian. Les rois n'ont pas tosé pour le commentaire. Muto ya komi skoyo et pas na bangoana. Azwe bisabande kuna yiwane que nebi ke bosilikaki. Nebi ke bono batu mingi. Azoke na ba province ya mwasi na ye. Azoke na ba province ya batu mususu abandonné biso. Mais bino boza bande kuna ngai. Boko silikila ngai te. Il fallait na bande kuna. C'est ça tribalisme. Pour n'en quoi zolo boana. Baza bande kuna yete. Yesu zalagi Yesu na Nazareth te. Loko balobaki Yesu na Nazareth. Ya Capernaum il faut ba bengi Yesu na Nazareth. Au moins na Bible. C'est chez lui. Azaki devant ses propres frères. Azali ko kitsa bango kanda. Bino bozali macha momeno boko silikate. Macha momeno deni. Boza bande kuna ngai. Yango ne macha momeno. Ah. Donc boko silikate pour na bande kuna. Attends bande kuna. Je suis votre frère. Est-ce que nous quoi vraiment c'est ça tribalisme? Ou bien zo kitsa ni tema ya ba o bazé ko silikila ye. Sango c'est ça politique, il y a livre d'or. Oh, livre d'or est dans sa gauche. Livre d'or est dans sa gauche. Natango ya ba papa Gizenget. Est-ce qu'il y avait un problème de livre d'or?
Dis-moi donc, tu as la est-ce que Zalaka? Donc, Batouzo, c'est l'opposition. Il y a Kouyini Samonto. Ou sont. On est habillés Kouya Kala. N'a pas pays étranger. Débat. Après débat. Moté. Moi, café. Bakayi. Mais oui, c'est le cas qu'il y a mon thème mabé. Oui, c'est le cas qu'il y a règlement de compte. Président de la République a sali tribalisme mon côté. Ce qu'on a dit dans le discours, a lui bien que Mboka et Zelika Kaute, n'a pas dit que Congo Mobimba. Depuis le discours, donc, les histoires, ils ont monté, na bateau, ils ont katamaloba, ils ont yébété idée, ils ont dit pour bande koko sabato sur les réseaux sociaux, tribalisme, machin moumen, même ndenge yo zalia. Ce qui n'a le nom machin moumen, les tribalisme té. C'est tribalisme té. Y'a le rôle en pangi plus en pangi. Mon tunyo sa uta kana ndakuna ye, azana monsina bana na ye. Donc, amour ya bana ye wan, yo kubotolo yango té. Mon tunyo sa sana bande kuna ye, mon tunyo sa sana baninga. C'est quoi ça, cette histoire? Et ça l'est le Kobazo Loba, il y a pas, n'a pas personne avec ça. Musée, aïe, aïe. Place à Parlement Yango, l'appelé du peuple. À chaque Parlement, où est Batango? Nakatang. Parlement Nakatang. Passeport, il y a Bissoy. Les alliés nationaux. Zo passeport, il y a tant au musée. Soyez-y. Bachaki soyez na gata. C'est mon tolobaki. Ce qui fallait que ça lobby le lot, passeport au comité Chiluba. Dina Dieb. Mboka couper la moto. Oh, ce qui n'a pas passeport à la place à non. La commis Dina Dieb. Mais ouane Mboka paye le moto. Poste no web. Mais musée l'a fait, n'a passeport, soyez et se retrouver kuna. Même na mbongo apparemment, na mbongo pas moi à côté à soyez les a. A côté lingala na 1000 francs, bola que ça na 1000 francs na a côté lingala, des la langue nationale, l'armée, dans la police, va remplacer na soyez. Qui en a fait un problème? N'a le bakango. Milliers nyonsi à Kabila Joseph Foy. Réunion nyonsi besoin ça na soyez. Ngayo na zeko dénoncer chaque jour. Bureau nyos on a chese. Mais yoti okutani na bango bandolo ba Swahili te ozaika la lingala. Papa bande ko vana ba Kabila ata batunyo sotika la ko ba Swahili te. Yoti na yo que milliers nyoso ya bango zaleka ke Swahili. Mutoko salon dépaysé. Unaona nani zali ko kipango. Le lo Swahili zaleka lisusu na bureau. Chilube za na bureau. Un président qui s'est bien comporté, n'a pas président, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Tu lui as place sur mon côté. Même première dame, il y a Joseph Kabila. Dans la campagne de Zolobake. Bon voter, ben l'ouverté bakunya tenya tebino loko la bakayas. Yoka. Oye Zali, na kole bake biloko bato bazali kosala. Pour bayini sa bakasanye na mitema ya bato batwana soki bakomba président bokozonga mboka batwana bakokomisa bino baumbu ezaki campagne ya kobebisa mitema ya bato et le président est là inkasaye nani azongi mboka nani azongi mboka Chiluba eza wapi bamoni muluba nini na nzela azobisa mutuka ngale zaka seye nyama nyangala kata bisone tozana bokonzi wapi mais on l'a vu na 500 francs yango na 500 francs na moni aba komi 500 500 siko bakomaki ke moko 500 na Chiluba Disambo ndebelobike bandeko boya yango yete est-ce que muto lobaka mais na 1000 francs quand même basalaki bien na 100 francs lisusu pe yangwana mia moja yangwana na 1000 francs donc awa eloko te papa awa eloko te na 1000 francs de na moni chinunu koto moko du fundamosi
Na 1000 francs quand même ça va. Mais na oyo ya liboso yo Swahili na Swahili. Ah, la police Swahili et armée Swahili, linga de bungi, soko zolbe Swahili te, tu n'es pas le bienvenu. Mais tu le bezali comme il y a bienvenu. Non, vie normale. Donc il faut battre le bilo kwana. C'est un faux débat. Un faux débat. Alors, il y a mis balé. Mboke Koufi, baza na Facebook bazo komebele toza na awa 5992 messages. Naza na ngweza TV za radio te. 5992 messages. Tokotanga quelques messages avant totanga évêque akoloba d'abord bato ba na Facebook réagissez, partagez le lien. Mboka ekufa la to ekufite démontrer ngaya ke mboka ekufa. Sango na bi ke mission yanga na yo. Mboka mobimbela ndaka ya. Bato bazolanda wa ndenge totondi ya. Mboka ekufa kala. Qui peut nous contester? Mobutu 32 ans. Dynastie Kabila 22 ans. 18 ans, 4 ans. 22 ans. Félix Antoine Tshisekedi, 2 ans et demi. Ce qui n'a l'ongoli, il a né à Covid. Et très l'inane. Oh, l'ongola, il a né. Président Zalagika Félix. Activité, ma cause, activité. Activité Zalagika. Rien. Président Pemaki. Ni un vieux homme, t'as tenu à l'autre. Ok. Tu le comme côté. Donc il a né au Longoli. Même Trump a l'ongola quand on est mais le président Banda a un salaire, un conseiller, un ministre, un Banda. Bien sûr, mais Moussala. Moussala des Zalagika. Alors, les Japonais ont coûté le sonine. Les a né au Congo et Bougi Sambongo et Belé. Bazali, qu'on comparait, il y a 2 ans, il y a 22 ans, il y a 32 ans. Ce méchant. Où est-ce la méchanceté? Président Félix Aye, ce que je veux dire, basoda bakozala 10 000, mon candidat kofuta basoda 10 000, et so ya basoda 50 000. Donc 40 000, et ça basoda baza coexister. Et ça batu ya l'État, la fonction publique, on va ça coexister. Moi on a batu bazozo. Papa, bitumba nelo ko za pété. Et ça vous fait ya mboka te. Soka le bike na kutimboka e kufakala. Président Félix a kutimboka lokola mutuka eza épave. Ezangi moteur, ezangi minde. Ezangi ba crémeilleur. Ezangi ba rotile. Ba bande ko rotile, ba bande ko crémeilleur. C'est ça. Ce que le but mboka kufakala mutoko contesté ya mozate Kabila bomi mboka atika ngo par terre Kabila tinde atikeli bino mboka uni Kabila zwaka Congo ezalaka désuni ba guerre ezaka partout to Kabila koti histoire ebani Kabila azaki na guerre ya Bemba azaki na guerre ba Rubero wa Koto azaki ba Thomas nani Roger Lumbala ba guerre yaki partout mais Kabila ye abundi Kabila tango aki atikeli bino pays uni o bino bozaki na ngote ya liboso ya mibale Kabila tiki réserve il y a plus d'1 milliard de dollars au bino bozaki na ngote Kabila mutatiki yango c'est vrai que Kabila umeli na 18 ans na bamanda na nyonso mais Kabila vous a laissé quand même le pays boulevard ozomona ezalaka bande kombeta Mobutu aye c'est zaka deux bandes aller deux bandes retour ezaki boté Kabila commissaire yango 8 ça c'est Kabila po ya Luange c'est Kabila qui a fait ça Kabila fait Bangamba ba transcode ozobetela tolo beaucoup tele yango Kabila na salia hôpital à cinquantenaire c'est Kabila qui l'a fait. Kabila a fait beaucoup de choses. Goma o bozobetela tolo Goma ezaki boite Goma elongiona bomoni c'était sous Kabila que Kabila a fait ça. Kabila est resté dans beaucoup de choses oyo bino bozana lolendo lelo ya kobeta tolo ke beaucoup timboka ya kokufa te football bande beaucoup timboka bien bancarisation bozomona banseigner bazofuta eza sous Kabila. Kabila a beaucoup fait bondi barape bat. OK. Merci Sango. Mais le peuple congolais c'est ça battu. Na code minier na bosanaki. Ce qu'on se le que Kabila a tikimboka uni a silsi bageri ya babembe tout. Bageri wana ezaka na est. Ezaka na ba province ezaka na est. Kabila tikesa na kimia. Mituko kata tout ça
biloko monté de toutes pièces pour la richesse. Avion qui étaient dans balabal. Richesse en boka et que na moi te kana butu. Ce que guerre ni ne silaki. C'était mensonge. Et ça le ko le muto lo na miyo yake na soyi. Bango ba c'est ça qui na est. Puisque pour moi est c'est depuis 20 ans. Donc montoyer lelo il y a 2 ans baza ko tchemu kumbwana na mutu na yake asili sa est. Obino bo sili saki. Obino bo monter de toutes pièces. Mais les gens sont là que comme la bonne société nous au Congo n'a démontré qu'il y a ngo et je te preuve. J'avais des preuves. Na tout le qui que avion ya miba kenda wapi. Nous t'appelle ces réponses. Miba c'est qu'un avion te. Miba c'est qu'un hélicoptère te et kenda wapi. Réserve nyos ya miba et kenda wapi. Na pesa na mboka. Na mwana muto ye contredire. Na pesa na chiffre. Ya diamant bezwaki. C'est ça kutonga mboka. Lelo na 13 wapi. Sango. Na zako sika na za matière, soko linito reprendre oya kalawana. Mutu nyoso akanga munoko. Muto détruire mboko Joseph Kabila. À mettre en moi chez nous. Donc, ndenge mboke kufa mutu abominde Kabila. Na za comme ça que est-ce que étranger c'est ko na zone minière. Les ba chinois ba zone na zone minière bazo beta na ba congolais ba film. Mais vous me parlez de Kabila. Même hier ce que c'est le gars fandi ngana simbi matière ngana akufungola tamu na côté. Yo débat na Kabila bo Kabila. Na zone ba ko ata mutu na ye. Ngoro muso benga mutu na ye. Ngana zo ba kamna za nango. Mabanda nango. Mutu nini ya Kabila azali capable ya ko affronter avec Pascal Mukuna pour na ko démontrer que mboka ekufa te et que Kabila tikaki mbongo bien. Nani na PPRD, nani na FCC azali à mesure ya kovanda awa na bosolo avec Pascal. Nazo makambo na za yango azo makambo yo po telemiawa obeta tolo. Le débat est ouvert. Oya monya za pomba avec Azali. Tozaki na kasamba. Alors baki likambo ya boulevard yo zolo. Na bimisela ki na organisme mo yesala ki nzelo. Nye ame asala ka nguso manda ya Kabila. Nye. Et c'est un organisme international. Où yesali ba pont. Où yesali ba nzela. Financé à voter. Nous avons des preuves. Organisation comme ça kubima na Sony nazolu ka muto FCC muto PPRD mo akuvanda kasamba yaki abetitolo yaki mais pour moi nazolu ka bima ki na Sony oya koya akubima imile parfois akosele le comme ya alobi que je parle puis accueilli batozota nous avons la matière. Kabila n'a jamais aimé Congo, jamais ba société na bisino sur za bepave. Ce qui fait que ça le dit que le coup mboka kukufa. Papa ya kukufa. Mpa le bien que tu y pour na relever. Mais pourquoi on a besoin de bana ya relever nini? 2 ans de zolo ba relever nini? 2 ans, il faut ba relever biloko ya 54 ans sombala moko. D'abord, kaka ko démystifier, ko longo le système Kabila. Ce n'était pas facile. Et l'autre était na bango muke. Ils avaient l'économie. L'alimentation, l'hôtel, la bloc nous sommes. Ils allaient pas prêter non. C'est pas prêter non. Ce sont eux. Et l'hyper maté. Mais, nini, plein victoire, ils ont dit non. Beaucoup de gens pour mon cœur, pour boya bon l'exécuter. T'as la lipa. Ils ont dit bon, c'est où? Place à plein victoire, ils ont dit place à compagnie à transporter. C'est quoi plein victoire à commune? N'a pas ces places. Comment peut une victoire se retrouver dans la place? Il y a société à transport. Oasis ça se retrouver dans la place à militaire. Donc, tout ça, bango bato mubutu bakende ki bazu congé ngana zo kama bande ko bazana courage ya kuya pe ko telema na moment to zo kanga na bibembe na mapangu na bino na ba frigo na ba congélateur. Vous venez, vous avez le courage de parler. Somone na yebisa ok. Baye ba ko cha batu na place na bango.
un communicateur Mende, un communicateur Bababassou, un communicateur Bosembe. Je pense que Makambo, Batou, au moins la présidence, Batika Sekme, mais tu fais quoi? Vous en rendre le service. Yo quand c'est que président de la République. Azana communicateur Mende, communicateur Amibale Bababassou, communicateur Amibale Bosembe. Nana kozanga information chaque jour. Batia mutu na place na ye. Batu ya kabilo na bakofi to la mbangate. Donc président a un problème, il y a un conseiller selon yo. Exactement. Mais ba conseiller qui communiquer quelque chose au peuple ayok. Au moins bato na besoin de prendre nini. Puisque en face deux basana bato basana mbekité. Mais président yemoko yonde ngoza nous na ba collaborateur na yo. Ceux qui bazolo bano que veut koza na ba collaborateur mabe. Jérémie onga na ibi na mwana oyo depuis kaloza na. Pourquoi zolongola été? Di bakolongo. Jérémie Bagolongwa. Te. Na pesage. Bagolongwa. Remaima ezali Bagolongwa. Bagolongwa papa, Bagolongwa. Donc pour yo Félix Azabi azande mal entouré. Ces hommes ne sont visibles. Mais pourquoi zolongola batu wana? 3 ans yango tozo kende to tika la minute mi balé. Asi pas ça. Bazolongo pas. Zolongo. Très bien. Alors, on attendra les gardes du FCC ou du PPRD, celui qui défendra ici na ligne Mutumora Vandao. Batin de la cadre moko FCC ou bien PPRD. Mutunyo soit ndimi, aibi kazap forma moi na FCC PPRD. Aux la matière yakao. Ah, comme ça ba Atali se comment? Kabila Bongisi, Félix Aboumi. Très bien. Comme ça yo tali c'est on est dans le débat du siècle. Débat du siècle. Du siècle. Très bien. Nazo Zelango, c'est vrai que peut-être la semaine prochaine je pourrais encore me déplacer un peu. Mais tant qu'on a kozonga, bon débat ngotoze la soit que ça la avant ça va, soit que ça la pas après mais je pense que ko ça la pas avant na kende comme ça tika la mbodi soit que beta mebeta. Nazo zela bo s'enregistrer bo benga so bolandi ya biso sikote benga ba bazana kinga kati benga ba bazana batete la epsa bango kuna avec azoluka débat pour la deuxième fois. Na bo solomba liboso zaki na Jean-Marie Kasamba bo ebi suite sikoyo azana besoin ya deuxième moto atelema liboso na aibi sa mboke kufate. Ndenge Félix Tshisekedi alobaki tokozela TV za radio te. Alors quelques personnes ba komba message avant de souffler tozonga poto lobela Rossi Mukendi avant de terminer. Bato akumi hein. Sango pona ngamboka ebebate me bato tozana bangonde baza ba dirigeant mabe depuis kala. Voilà ils a point de vue na on va lire quelques messages. Batika Jikaka Kimi a 32 ans, Tozalaki bien avec Mobutu, 18 ans, la Kabila Tozalaki un peu bien. Mais les pères, à Salaki Kaka 4 ans, Tozalaki très bien. Donc, pour na Félix Mboka et Bebate Yenda Bebisi Mboka. C'est un point de vue. Motomusa Lobi, bonjour Papa Sango Mboka, ici et Koufa. Kala Fachinde Aye, Kobongisa Yango, Joyce Moulamba. Motomusa Komi, salut Papa Sango, c'est Chamar. Depuis ma tête, la phrase devenue virale, surtout le net, de la part du président disant que Mboka est Koufa. Poursuivant son speech, on comprend juste que c'était un lapsus. On ne relève pas une chose déjà morte. On la terre, mais disant qu'on est là pour relever ces pays, c'est-à-dire que le pays est en état d'agonissant. C'était un peu lapsus selon moi. Après 6 points de vue nae. Bonjour Sango, tozaba intellectuel totika kobebisa mitu ya bana na biso ekolo ata moko ya Swahili ya ba Swahili ezali na mboka oyo te. Attendez, on va d'abord comprendre son message. Mitu ya bana na biso ekolo ata moko ya ba Swahili eza na mboka oyo te. Swahili ezali langue ezui plus que 4 pays na est. Kabila le père azali Mulubakat jamais à côté sa langue naie na mikanda to na FRDC. Bato bazo bumamboka yewana ozana na mensa. Alors les comme ça Koumi, bonjour Sango. Je vous crie depuis la Belgique. Je suis actuellement étudiant en master à l'université tout ça. Vraiment ils ont Kambuya Sony. Bon, on va prendre une autre. Papa Sango avec Mukuna Aibi Sabiso balingi bacha ordre na makambo ya église mais bango moko batata milimo batanga wapi ba diplôme na bango ya théologie pe ya science poto banga bango lokola batata ya Pierre Zelaki wapi sango ngona yeba ke actuel ministre ya information azongisi biso ba congolais kolanda RTNCP
azo faire passer différents ministres devant journaliste tika Patrick Azarawana, mais n'est pas un modèle à suivre. Azo comparer Moto Asali na Mobutu na dynastie à Kabila 32 ans plus 22 ans, atika jeune ministre Patrick Asala Mosala Azali parmi les ministres qui travaillent. Ayebi bila ya papa wana mende fruit à médiocrité. Communicateur à sa ministre. Alors, on va prendre bonjour Sango. Nalinga ki na tuna kaka est-ce qu'avec Azari vraiment en même temps ebele Sango exaucé le coup depuis limité Kabila zonga Félix Akende mukuna longwa misère za makasi même na église na ye ayebi. Alors baton super commis baza ebele c'est mieux botanga kombo na ngaité. Bon, botanga kombo na ngaité pour moi le discours du président était clair, il n'a pas insulté mais il a parlé en gros au lieu des détails. J'ai dit que le pays était déjà mort depuis longtemps. C'est pas seulement Kabila qui a volé, mais plusieurs personnes qui ont passé son pouvoir ou ont travaillé avec les anciens présidents ont tellement volé. Mais grâce à Dieu, le pays vit encore par l'idée du président Félix Tshisekedi. Continuons comme un message. Vous avez belé plusieurs personnes. Alors on va souffler, on va revenir. L'évêque va terminer. Vice-ministre, ça on avait déjà parlé. Afriland Bank. Afriland First Bank ouvre sa nouvelle agence na Bukavu. Va fungoli agence na bango. Place au cause moi likonda na yo. So la problème moi likonda. Va fungoli agence. Monsieur, on va suivre ça. Constat sur les garages. Si c'est prêt, on va suivre ce reportage. Si c'est là, sera prêt. Alors on va suivre ça le 2. On va revenir tout juste après pour Tozoa. Conclusion ya makamamboka ekufa et puis Tozoa dossier à Karine Oyo Azaki Major. Balobi mutabomaki Rossi Mukendi. Finalement, Izaki le roi Balimer. Mais l'État chargé à l'objet que Yenda Zali, Motoro et Bomaki Rossi Mukendi, va condamner Namibou et Belé, Bogota, l'année où on a na réseaux sociaux, Baza Okata et Mapeka. Ça, vous allez voir ça. Alors, suivons en image, ces deux éléments, tous à Zonga, pour terminer. À tout à l'heure. En vue de faciliter l'accès aux services financiers, tout en rapprochant les services bancaires à la population bukavienne, Afriland First Bank a inauguré sa nouvelle agence dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, à l'est de la RDC, ce 8 janvier, au quartier La Botte, dans la commune d'Ibanda, en présence du gouverneur ad intérim Théophile Migo, du maire de la ville de Bukavu, du directeur provincial de la Banque centrale du Congo, ainsi que des notables de ce chef-lieu du Sud Kivu. Dans ce mot des circonstances, Juline Tuele, directrice de la communication et représentante d'Afriland First Bank, estime que l'inauguration de cette nouvelle agence va promouvoir l'intégration des acteurs économiques locaux dans le processus du développement durable. L'ouverture de cette 30e agence bancaire entre dans le cadre du programme de quadrillage et de couverture de l'ensemble du territoire congolais en vue de favoriser l'inclusion financière en République démocratique du Congo. La promotion de l'initiative privée et l'accompagnement des entrepreneurs et investisseurs bukaviens dans le développement de leurs activités jusqu'à atteindre l'émergence est notre leitmotiv. À cette occasion, elle a lancé un appel aux habitants de Bukavu en particulier et à la population du Sud Kivu en général à faire confiance à Afriland First Bank en y ouvrant des comptes afin de bénéficier des divers avantages qu'offre son institution. L'avantage de Afriland First Bank, c'est d'abord, nous sommes un groupe bancaire. La banque n'est pas seulement une filiale de la RDC, c'est un groupe bancaire qui est présent dans 14 pays en Afrique et 2 bureaux de représentation en France et en Chine. Et en dehors de ça, nous avons un réseau qui couvre 16 provinces de la RDC. Nous avons 46 guichets répartis à travers la RDC. Et sur ce point-là, je ne pense pas qu'une banque qui est en voie de la faillite se permettrait d'élargir son réseau en ouvrant une autre agence bancaire. Ça, ce n'est pas notre cas. Afriland First Bank est bien là et pour longtemps encore. Notons que la RDC enregistre encore un faible taux de bancarisation, soit moins de 10% de la population. Ainsi, Afriland First Bank rassure à la population qu'elle n'aménagera aucun effort pour offrir des services de qualité en toute fiabilité et flexibilité. Malgré l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, ordonnant la démolition de tous les garages pirates, hélas, ces derniers continuent toujours à souffrir d'application, laissant la place à l'existence des garages pirates en complicité avec des autorités municipales. C'est le cas de quelques garages pirates dans la commune de Barumbu, précisément du côté de l'hôtel Phoenix.
C'est lié et crée de l'insécurité sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Incroyable, mais vrai, la drogue hautement toxique, communément appelée Bombay, a juste changé de nom. Car ici, pour l'avoir, il faut parler de la matière pour se faire connaître par les vendeurs. Sans cela, difficile pour vous d'être accepté par ces derniers. C'est là, malgré la fameuse campagne dénommée Tika Bombay, comme l'explique ici quelques témoins rencontrés sur place. Ils ont créé qui banditisme na butu, romona basi na mibali na butu na kuzuana na bakati bakamionana. Diamba yo ebika kamboko na biso na butu so place mo muli ba mona mo ba voiture mo ba mona place au camoufler ya roya ça la bêtise. Mais ça venait bien té sur avenir na biso au tout avenir polo na bon marché et ça venait bien té. Banda gouverneur aloba pour makambo wana ba garage au tilelo so tamboli bien na simalanga ti liboso mo la pena ba garage wana ezali ba kam côté batu ba ya ko camoufler ko sala makambo la bango ba bon même ba machette musuto kuta on la ba car ba machette musuto ya ko kuta on la ba kati ba car to ya kuta ba saleté musuto na kati ba car disons so tena simalanga mo la ba mituka o kufi wumeli kasi on ba ya ko binda ba matière na bango pour noter que les gens ba mela po ba après ça ba bêtise. Et quelques Quinois à rencontrer demandent aux autorités compétentes de délocaliser tous ces garages pirates à des endroits appropriés pour permettre à tous ces garagistes de voir de quoi survivre. C'est bon mieux à cause de la décision, mais en retour, il faut qu'on ait une décision, mais par conséquent, et là on a genre comme mesure une autre et ça les bateaux parce que à ce que je sache, bateau là va zobiquer la garage là. Peut-être que on va mettre tout les autres le lendemain on le paye. Bon on a des autres sur ba on va foutre la loyer, va foutre la bana, ba baza la basi, ba tangisa bana, ba famille là en charge. Alors quand il va dire que le bureau va exister sous terre, qu'est-ce que ces gens là deviendront? C'est ça ma grande question. Ba comment va ni ba kolongwa na ba ndenge ya zolobela to pe ko senga ke balu ka place mobo ya koza ndenge esengeli siko ye mo gouverneur aluki bango place. Aluki bango place. So bitozonga na ndenge ya ndenge ya ne senga ba mitukeza ba garage. O ya pesi bango za wapi? O yemo l'état che lokola donc place na yemoko et des populations. Tozo bateza wapi? Ba lukela batu mo place moroke bon. O musala mutu na mutu nda sala ka musala nda bikela nango. Arokyo lukela batu n'importe quelle place. Atsepe abongiseli bango ke bon. Le roi na longo libino na ba veni bo kende sika tel na bongisi po na bino bo fanda soki abongiseli bango sika na te inutile ya kolongola bango. Et devant les caméras de Bossolo TV et quelques habitants de ce coin de la capitale n'ont pas manqué d'interpeller les jeunes d'abandonner l'utilisation de cette drogue hautement toxique. Mais surtout na mboka solo bombe ne ko existe so ngana ka gouverneur bombe ko existe kaka na un jour esili loko vraiment na robita moi 7 mois pour na mboka la biso Congo. Gouvernement tala pour le makambo oyo ba jeune bazo beba ba jeune bazo perdre pour la mamba ya bombi wana et bien si ba jeune etika ba jeune 2 €. Les décisions de l'autorité urbaine ne peuvent pas souffrir d'application. Très bien, merci. Félicitations à l'équipe rédactionnelle. Ordi Bobala, félicitations pour ce grand travail, un bon reportage. Je vais encore revenir avec à 16h pour l'émission directe. Félicitations à toute l'équipe qui a travaillé pour la réussite de ce reportage. Alors, bato Facebook baza ebele, bato mso bazo senga Shadari ndaya na Facebook wabi, il faut que Rayona Shadari nde kozala moi bien. Bon, alors bato baza ebele, bato lobby c'est depuis 1972 quand Mobutu Sese Seko avait décidé de chasser les industries, les commerçants, les fermiers juifs, portugais, grecs et leurs unités de production étaient distribuées aux Congolais. Congolais, c'est en ce moment-là, plusieurs, ce qu'il dit, il y a un long message aux Congolais et la diplomatie congolaise sera détruite par le fait que Mouzé avait confié le poste du ministre des Affaires étrangères à Bizima au sujet rwandais Mboka et Koufakala. Toujours sous la reine de Mouzé, le pays va connaître plusieurs rébellions. Arrivée la reine de Jikaka, Joseph Kabila Kabange, la concession minière de la Gécamine est morcelée
et hypothéqués à moindre frais, création des ports privés illégaux et création des sociétés de transport poids lourds, conséquence faillite de l'ONATRA et de la SNCC avec plusieurs mois d'impaiement des salaires, naissance de plusieurs sociétés mafieuses, des sous-traitances avec comme conséquence des contrats bidons, salaire moins de $50, un réseau mafieux et mise. Les dignitaires du régime ont droit à des cartes Visa accès au trésor public, autre escroquerie avec les 5 projets, les 5 chantiers, contrats bidons avec des individus, Mboka et Koufa Kala. Alors, Moutoumso Palobi, Papa Mukuna Ozana Sonité, Félix Tshisekedi Nde, Bazako Bomamboka, Naba conseiller, Naba ministre, Bazoï Bambongo Ebele, ceux qui akuta qui est le côté, Mbongo Bazoï Bayuti Wapi, Mboka et Koufa Kala, Te Bangonde Babomi. Moutoumso a commis papa. Papa malade, on peut comprendre que le médecin est maintenant dire que Mboka et Koufa dit que Nakokoka Kola Moussayangote parce qu'il n'est pas Jésus-Christ au temps de Lazare. Hollande, Kabila. Les gens nous écrivent sur Facebook, Moza et Belé, Batumso Azozongela Kaka Shadari, Bamsou Bazao Koma, Balobi Sango, évêque Kazan a raison. Mboka et Koufa Kala, Banda pillage à 90, Kabila Tchakiango na morgue. Chiko biso toza na place te waneza bango mutumsa lobi président atika ba discours et ben a-t-il l'homme qu'il faut na placer à Sengeli et puis kozongela fimbu et puis encore comprendre bamiyibi en cravate pour terminer. Bon, je comprends son message. Très bien. Alors avec un dernier message na point likambo etozo a Rossi et puis tosilisa. Ni toko retenir pour na Mboka et Koufa te, à part les débats que nous allons organiser sur les Moutamonani ou Ndibi pour affronter tout ça la débat voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir les lots na bateau bazo reprocher que na régime ya Félix Tshisekedi miyibi bazali ebele. État de droit ne bandeli. Ezaki malamu IGF asali musala kitoko tata ya bateau alingeti. Alingeti mwana mobali akoti na ba conflit na bateau ebele ko bunda butu na moi. Kosala banquette bangona ba inspecteur bakangi batu batini ba sali na banquette batini na justice akangi batu atie bangona prison batu nyonso bakanga ki aminene ba bibi na bango bangona sur les tombeaux est vide batu na baza balibana pe tozo kaka ka vol ya ba millions na ba millions eza na régime ya Félix Tshisekedi so que za régime moyibe monani polele eza régime ya Félix Tshisekedi so ko lobi Mboka Kufa bo bambongo nyonso batu bayibi bazoyi bango na ere ya Félix eza na Mboka yote sili sawana. Ezala aux États-Unis, ezala en France, ezala partout. Combo vol, escroquerie, yauti aote, yauti kuna. C'est que Batubako yib, l'État salandé moussala. De comme la biche ezalité que sous Félix Moutouako yibate, on dirait yazamoto bazo banga yisuri nejeni. Non. Mais Moutouana azwa mbanu na ye. Moutouana ndenge ozoloba état de droit esala mosala na ntango ya Kabila Joseph tomona bakanga motu moko te mpona moyibi bakei kotie na prison malgré bazoloba biloko bazoloba wana nazozwaka makambo mibale pamba lere bakei batikaki passeport na combien lere bakei biyeka ya avion ya okoma Lubumbashi ezalaki na combien mibale pamba makambo eza ebele oyo zobomba po beta koloba te débat azoboma bino nde bosalaki bien c'est faux soki lelo Félix akoza na bato oyo baza koyiba bato na bakanga bango mais lere moto aza na makanisi ya kosala mosala ya bien ezomonana tokoloba te kaza eza bongo te non Félix aza na makanisi mboka etombwama kaka ndenge azoloba wana soki mbuma mabe ezali sinon te kobisa yo faut balongwa. Très bien. Alors avec Pascal Mukuna, on va terminer. Dossier à Rossi Mukendi. Rossi Akufa. Papa yaki kokufa sima, akoka ki charge wana te. Pasi na pesi famille à Rossi nyonso mbote. Moi si atika ki na bana mibale, na pesi bango mbote bana na biso. Na pesi pe mama mbote na Nathalie Chimanga na bana nyonso bazona na biso baleki nyonso bazakuna na lingi bino mingi. Je pense que tous alliés ensemble nous parlons de temps à autre. Et puis tous olandela ndenge bana bakozala nzamba sunga bana na bakola malamu. Mais je suis akufaki elenge azaki na souci ya mboka oyo.
mikolo umeli depuis Rossi akufaki. Finalement lelo ba honorer aussi bien que famille va sepelité dans le sens que mbongo motango ya mbongo esengelaki moto bakate le tumbu major Karina Futa bakitisi yango kasi bapesi ye etumbu na ya koti prison 10 ans ou plus à perpétuité mais à ozala kuna. Finalement justice salami na mboko akufi na tango ya régime passé na tango bato azotambola pona makambo ya pas de troisième penalty ya Moïse Katumbi batumso balobi makambo ya transition sans Kabila opposition na balabala Rossi akufa ba opposant ebele pe babosana na bango Rossi mukendi babosana pe mwasi na bana nde pouvoir yango ezalaka bao bakomi na pouvoir pe babosani bakendaka pe kotala bana wana te décembre yango atali pa bamso pe bapesi na bango te misusu bakendaka na ibandeli na bakampagne so bake basimbi mwana Rossi bakangi photo basimbi mwasi ne bakangi photo bake pala bango bakangi photo po bakosa bango ke tolingi bino mingi mais lokola ebele bakoma daya na pouvoir babosana Rossi na mwasi babosana na bana mutu akenda ta kuna zate eza pasi kokufa tina ni na mboko oyo soki bato bakotikala pe kokanisa yo te ata kolelo bakateli Karine mibu nyonso bakateli ye mais Rossi akozonga la bomoi te Rossi ake eza pasi elenge atiki mwasi na bana ifo bakola surtout bebo atikalaki ya basanza kaka soki mboko mibale po akoma moto ekozala penza makasi mingi mais mwasi mutu atikali na mwana wana bapoliticien basundola bango babengaka bango na telefone te soki borépondre bakolobaka ko moi une fois nangenda opesa bakaye une fois ngenda banda otikaka ti lelo botiki mais baza bato fo baliaka chaque jour pouvoir oyo ba Thérèse Kapangala bango nde fo ba famille na bango bazoka bambongo na pouvoir oyo ba Thérèse Kapangala ba Deshade bango nde bato bapesa ba Rossi Mukeni zéro baliki nkulu na mapapa eloko zate esengo na oyo kindenge nini pona nouvelle wana mais bawo bazolo bawana ndenge Kabila asali arukanizaki ata procès wana barukanizaki yango po tokoma na résultat oyo lelo eza wana c'est puisque mama Karine wana soki ekozala eloko afungoli motema akozala kaka innocent we kende sala boyi bato wana baorganizaki bacamion koorganize baaccident koorganize kaka bamarche bosa lokola bali perdi boboma ye nous connaissons tout ça ngai camion ya plein victoire papa sokomo ndenge elandaka ngai okolobaka en tout cas criminalité ils ont bien organisé dans ce pays. C'est Dieu qui m'avait sauvé. D'abord, tu as un carré. Tika papa, nous avons vu que c'est somo. Je suis un camion, je suis un sens, je suis un sens, bamonio bakatisi, balandio. Chauffeur à Kimi, après quelques minutes, bah généraux de besoin de l'intervention. Oh. Allah tika nazana makambo matière na yebso nazana matière papa bango mo kwa yawot na kobeteka mibele pam abimia wake naza ko des criminels osolo bele kamu ya mama Karine wana naza ko biso que ce sont eux osolo ya chebete ce sont eux bango bazo peso mbeli boma bango batekele batelemi boy donc na ko bisa yoko eza pasi mawa ya komona major Karine lelo azana soro wana elenge mwasi ngane zo kele mawa innocent we nazo kele mo mingi batulelo bakolo baba Karine te Karine te bango chebe bango banani bato ya Kabila bato na ye bato mi ba église catholique ezaki église le na mona ke église catholique bato mbaki awote moninga no shole azui quand même promotion comme monseigneur na tindela ke félicitations félicitations na ye atiki okimia même il est abimi à lobby non il ne faut pas se servir na biso busala makam na bino yango penga ne biseke ke longonya ou comprendre bango parce que ko ngam na bino pam très bien avec Pascal Mukuna tokomi na suka pona lelo
FC Renaissance, moi mon boulot ezokota mikolo yo batu bazali, batu balongwe, bauta kozwa comité awa ya Willy Mandala, batu balongwe lisusu. Problème nini? Te sango. Problème nini papa? Bolo beteke na Équipe ezozanga Renaissance. kimia, problème nini? Yoka. Bolo beteke na Renaissance, mon boulot ezali te. La Renaissance, géniteur ya Renaissance, fondateur ya Renaissance. Azali bosona yo. Ngai nde mutu na lobi, boluka mutu aya, ngana kusali susaote, na kena conseil d'administration. Baye na mutu papa. Nena ngwa kobota mwana komina mayanzi. Mwana komina suki lokolo ya mutu aliboma. Manzaka boy. Nena ngwa akusepela. Renaissance. Otoboti na douleur. Na combat na FCC. Tika yango ekufa eloba mbongo tozongisela yo kasi bona sapu uzosala mouvement lokolo ya Togo mpona korenverser pouvoir. Nasana makambo ebele. Sango mwana mobile azwi nini soki moto alobi ke veka bondisi mandal moto wana alaka mabe jusque 10e journée na lobe lokote bato to bazala ko yana biso te botika nan total nan équipe et comme lokolo équipe ya balabala na nini transport ya kufutela ba joueur ba komi ko pesa ba ballon na mutu simba na pese biso tokuya ko zwangu lobby bazo simbisa ba ballon po bazwa mbonga transport Renaissance komi ko kende ko beta match ya munene likoro ba moto Renaissance du Congo oye veka selito s'imposer a commis parmi les grands Mazembe Dering V-Club Renaissance non omoni soki mutu azeli ko payer lokwana azali renete ezeli bano bazwaka na balabal balatisa bango bilamba bolo équipe ke Lubumbashi nazana ba image ata mission to ya ko projectango bazo sala entraînement na lupango papa ba joueur ba kena quartier moko lokolo tozali awa quartier neza lokolo côté ya bampas quartier sika courant ezate ban déconnecté na monde bazo sokola maya mabulu papa bateli singa image ba joueur bazo bunda pona mayonnaise mulangi moko itambulité soki na katikati bitombe bandi ngene zo mayonnaise te ko bata yo Renaissance du Congo bana bakomi kolanda ba joueur ya Lupopo po bakende kolia ok baza ba adversaire na papa nini akoki kondimelo kwa boy pesa soko tanyumuti ya $5 président bana bazoba ke tozola lanzana na président peut aller. Mais il faut ça vraiment mutu ya mutu ezo salate pandi mabilo kwa ndengona papa j'ai dit non ngande fondateur je ne peux pas accepter des choses comme ça lui quand il était biso tout convoqué ensemble tout pona président Moussous c'est ça qu'on détruire ya on est dans le bonité na moment oy na koloba ko on a récupéré l'équipe yo mo ndo récupérer conseil d'administration ezali mais beaucoup organisé quand na base le 23 ya sanzawe oui bakoyi mukanda pona le 23 ya sanzawe très bien tozo bimisa comité ya sika et fait que des ordres de mon côté des ordres des athées. Très bien, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Essayez bana lango. Sobo sole lingesi lokaka ya Esther ya Mume ya Esther yene mtausa na eka. Journal obozo lando ya Esther. Essayez bana so sangwa longwe. Sobo monika kizito yao. Très bien. Alors, je vais lire les messages et puis on a fini. Alors, on va prendre les groupes de presse. Dans le bail,
motomoko ya mosala. Tozoluka motomoko ya mosala. Les groupes de presse recrutent, les groupes de presse Bosolo bien sûr, recrutent une directrice commerciale et marketing. Tozoluka motomoko ya commercial et marketing. Oya koki ko postuler, les conditions sont requises. 1. Kozala na nationalité congolaise. 2. Détenir d'un diplôme de graduat ou de licence en marketing et communication. Ou une discipline similaire. Avoir entre 18 ans et 35 ans maximum. Savoir très bien manipuler et écrire la langue de Molière ainsi que l'anglais. Maîtrise d'au moins 2 langues nationales de la RDC. Bonne maîtrise des logiciels de traitement des textes. Bonne maîtrise de l'outil d'Internet. Connaissance des techniques de vente et marketing. Capacité d'analyse et de synthèse. Sens de l'écoute, goût du contact. Les personnes intéressées peuvent déposer leur dossier comprenant une lettre de motivation, un CV à jour, les derniers diplômes obtenus à l'adresse suivante. Avenue du Livre numéro 75, commune de la Gombe, au siège de Bosolo Télévision, référence direction générale d'Ogefrem. La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le vendredi 14 janvier 2022 à 15h. Juste fait à Kinshasa le 10 janvier 2022 pour les groupes de presse Bosolo, Israël Mutombo, directeur général. Tozo Luka moto oyo akozwa poste wana tokoki kotia pe bato ya famille. Tokoki kotia pe bato église, mais nous donnons la chance aux Congolais oyo ako gagner azwa esika wana bana basi bako luka bana mibali te azo luka bana basi. Entreprise mobimba mibali na mibali basi bezo kaka soki 6, mibali baza soki 30. Topesa quand même moi parité. Toko matala moi 50-50 ko sala bien. Toko mina suka lilo bana suka. Lilo basuka sango même yo ko zali invité ce ko zali na mboka. Na mboka. Na zali na activité munene na Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Le 22, c'est samedi. Le 22. Le 22. Na zali na prière munene na Sainte-Thérèse ko sambela pona est. Mapinga basala musala esezwa kimia kusambela pona Congo démocratique et décoller bembestere baya oyo zolo bwana poliese lelo ko pamba pamba tukusambela pona yango pona bakunzi mutu pia azana problème apusa. Très bien. Tukusambela ozalaka ka yo moko to eza bosangani na bato bele basana nzamba kozala ebele pe peur ya réveil bakozala pe wana papa Sonny Paul Mutombo Kankenza Albert. Exactement. Très bien, merci beaucoup. On a fini ce matin. Tombola maboko na ndako loba ya Esther yo moko kota Esther ya mume blanc plus blanc que neige, oh blanc plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Papa avec tout le monde a beaucoup. Attends, moi résumé tout ça là, la vrai ou faux avant Esther Yamou à kota, vrai ou faux papa évêque Outiko Ibisanga awa mboka oyo ekufa te. Non, pardon, mboka oyo ekufa mais Kabila nda boma mboka oyo. C'est vrai que Mobutu azalaki o regretté pe musée mais Kabila nda boma mboka oyo Félix azoluka se kusa mboka oyo. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux awa Outiko Ibisanga yo moko clair que même fulu ya bandalungwa c'est vrai que lobi ki muta mutatika ki mais ozolinga balongola yango bati yango esika mosusu po etika bandal la kimia. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux yebisinga renaissance ekufite oyende ko sauver renaissance pour moi na botaki basuki moi na kotaki mayandi balingi baboma renaissance yango ekobikisa yango na comité na yo. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux za disponible ya ko affronter mutu nyonso ya Kabila komana na Shadari tina se pour na kotaliseke bango nde baboma mboka. Ata oyebisinga ki zonga le na 16e na kozonga. Vrai. Tika, merci. Bonsoir Sili. Allez, place à Esther Yamoume. À très bientôt. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa.
Dit nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Bindi. Une occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Cinco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets. Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFOD. IFOD, au service de tous. Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. Je dis bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec $300 seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, les sommets, c'est bon. C'est fini.